Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs. Ba besoin mi ebele liboso ya ba Nabino Pona Kolanda IHP Media. Notre émission préférée, ça fait débat. Oisa représenté par Ora Dimanja. Je passe premièrement à vous présenter mes invités qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour maman. Et ça combo. Bon, nga komo nanga Lama Makamba. Lama Makamba. Ok. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien. Boni combo. Combo nangai Mantadi la Blaise. Ok. Merci Binmoko Bomoni Bauti que c'est présenté. Merci vraiment. En tout cas, si je n'abisso, il y a lelo eza moi pas si mingi kolanda yango. Eza na moi si moko ayaki kopesa kana ye. En tout cas, mayele na ye esuki. Tant mutu déjà zui likanisi akobimana likambuli banda c'est que ye moko akoki ko traiter yango te. Moi si wana abuza orpheline. Abokwami na maboko ya oncle, tante, abokwami vraiment na maboko ya batu ebele. Oh mawatangisi oh peboye ba moi cotisation moi bongo fia bokwami bongo. Akeko se retrouver na maboko ya oncle na ye. Yena mwasi ya oncle na ye ezo simba te. Tala rabasi ya oncle mwasi azala rara likolo soka kwei se kwei déjà. Mama kwei saki na ndaku na ngai na ligili suko mona mwana ndeko na yo te mona ndaku na ngai. Ya koma na butu babengani mulafi na butu na katikati ya butu. Kobenga babengani ndeko mwasi na katikati ya butu. La fille elle avait que 17 ans. Babengani na katikati ya butu place akokende ayebiti. Kokende mwana keko se retrouver na balabala na nzela na butu pe en plus azoyeba te akende wapi. Place mwana kokende ezate. Abandi kotelinga na kana katikati ya butu wana akeko kutana na batu yanko batu o bazanga mitema. Bana mibali ba violer mwana wana na katikati ya butu wana. Ko violer ba violer misusu bakimi. Ka bango moko bandoki yango ba viola kie ba yokele mwa mawa na kolo bate mawa te me mwa mawa bake ko bwaka ye liboso ya hôpital. Hôpital yango kaka bana mibali nde ba yebi yango. Ye la fille ayebi hôpital wana te. Kokoma ba komi na hôpital ba docteur ba bimi ba infirmier ba bimi batali me mutu. To ba moni mutu ba lokotie ba memie na ba memie ba kende ko soigner ba kotisi la kati. Kokotisa bakotisi mwana mwasi na kati babengi docteur na bango ba expliquer que non ils ont mwana mwasi moko ba bwaka ke awa mais ba expliquer ka likambu normal papa ye moko aye kokita docteur ye moko akitaki sur le terrain ba expliquer atali pe mwana ngo azaki violé azaki vraiment menacé papa bi que non ba soigner ba faire soigner ye ayoki moi bien après 5 jours. Le docteur bandi kotu na ye place au vandi vi na yo comment est-ce que se retrouver na là ayebisi que non expliquer naza orpheline babwa babengala kinga e pas moi si ya oncle na ngai donc yango ba viola kinga na nzela papa ayoki pasi koyoka ndeko ayoki pasi atali ye mobali aza orphelin a se retrouver ebi ba vie wana kozala orphelin ndenge ezalaka surtout ce que kutani na mutamalamu encadré yo papa a proposé donc médecin a proposé azoye avanda epana ye mwana mwasi pa tali après tout na sapi na place okende te andimi kovanda na docteur wana bandi kovanda na ye quelques mois boye mwana a se retrouver enceinte amwana komi na zemi papa tunie mais yo okomi sous na bazemi boye ndenge nini yo mutu moko ba problème ebele boye est-ce que avant ba violer ozalaki déjà na zemi to ndenge nini ebi se bi papa natikala koyeba mobali ti banda ba viola ngai wana bon peut-être yango ndi natikala na zemi normalement eza bongo pour moi na avant ayebaki na yeze ayebaki na ye mibali te papa moni déjà pe na zuiye na salani na bwaka ye papa supporter abandi ko bokola ye na zemi na ye mwana bota makate abotami tant mwana kokisi 2 mois apesi siko elongi
Ba parents batala boy. Mwana oh nani Feza abote parce que la fille elle s'appelle Feza. Batala mwana o Feza aboti. Mwana kokani mobimba kaka ya mwana na bango ya mbali. Comment est-ce que mwana Feza kobota mwana akokana kaka na Cédric? Et ça, Bazo s'est posé trop de questions entre papa, docteur, ainsi que sa femme. Bazo mi tuna kaka. Babengi mwana na bango. Batuni papa. Ndenge nini Feza akoki kobota mwana. Mwana yango atiki yo nelo kote. Bokokana na ye. Mwana zondi makaka te. Ti ba parents ba convaincre mwana na bango. Ni mwana pas moni que non, trop c'est trop avoué. Mais que non, oui, papa, to viola kaye, mais nazala kanga mon côté. Non, to violé, ne to yaka koti kaye, ko boa kaye liboso, ya hôpital na yo. Yaka boa ke hôpital na yo, po, na mona ka vraiment, état na ya koma ki ndebete, na boa ka ki na kima ki, mais nazala kinga mon côté, mais nazo comprendre te comment est-ce que, to zake belé. Mais moi, na azo pesa, elongi, o yangai. Ba parents batali, bon, ça la peine. Ce qui peut, la fille a eu kelo kwa bongo ake ko funda et comme ba procès belé ba makambo belé ba proposer moi na bango balaye mais Cédric bala Feza azala akoma mwana na biso koko na biso azala nyonso oya biso mwana pa ndimi aboyi na été ba aye moko mobali aye ko proposer la fille ko aye ko proposer la fille fait ko zongisa makanisi mabi OK c'est que batu o ba viola kingai yope ozalaka parmi bango. Ah, sko atali azoyeba oya kosala te. Azoyeba te mayele ya kibomoto esilie. Aba andi malibala wana bala ye ba continuer na ye to asala ndenge nini. Soki pa boyi avanda wapi. Ye moko nonu aza na place okende te, aza na place akovanda te. E bongo na charge ya mwana akokende wapi yango vraiment eza moi pasi nazo kabula yango na papa na ebite papa na ngai koyoka histoire ya bongo koyoka pasi ya bongo zwa place wana ya mwana ekoma nanu mwana na yo ya mwasi basali ebongo ide na yo pe merci na parole ngana koloba kozwa docteur azwaki mwana wana amema ye na ndako na ye docteur ayebaki te ke mwana ye aza na kati ya action wana ke mwana na ye mpe aviolaki mwana mwasi wana donc docteur na bolingo na ye etake parent amoni ke mwana akosouffrir aza na baparent te aza comme shege nde babimisaki ye libanda alors docteur andimi kozwa mwana wana atia ye na ndako na ye donc d'abord docteur aki na bolingo ya kosunga mwana wana du eko koesede ke mwana ya docteur aleki na makambo wana ye pa violaki mwana mwasi wana nzambe aza nzambe bolingo alakisi image ya mwana ya bébé na image ya mwana ya docteur donc pona ngai etake parent kofunda oui ata fundi bapesi ba million aosala nango nini aokende nango wapi alors comme déjà docteur aki na mort ya kobokola mwana wana nanu ayebaki teke mwana aza na kati ya masolo wana mwana mwasi andima libala avanda na ye na mobali na ye bayokana eza pasi neloko okanaki te na bolingo oyo ozalaki nango te eya bolingo ya forcément mais na ka oyo komi nango ekomi na ka ondima libala babala est-ce que papa ko ndima libala ndengo lobi ko ndima libala mwana mobali wana tango bakobala na mwasi na ye bakomi dans les mariages est-ce que mobali obanda ko rappeler te après tout ba violaka yo après tout na bala yo pona ekozala bongo kandisi na ba age ya mwana wana akoza mwasi aza vierge azoka mwasi ba déjà si batu basi batambulaki na yete bon eza bongo pona ka ya mwasi bolingo vraiment ekozala bolingo ekozala na sens ke soki bo ata bapesi yo batie yo na ngai toyebani te tovanda no ndako moko to forcer bolingo ekota oza moto nzambe atiaki moto na pandi na nga donc bolingo ambiance wana ekozala po mwasi déjà
olingi yango ngai pe mobile na lingi yango ambiance wana ekozala bolingi kokota kutu mona koleka bato oyo balinganaki ya nzela bandaki mwa kifiançaille mais wana mona ileki pe ya bango ezaka kolinga. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas, ça fait vraiment débat. Kande tolobaki ça fait débat. Mutu na mutu azana avi na ye, mutu na mutu azana idée na ye ndenga zo pese la to leki na ndeko ala yo lobi nini. Bon, merci maman na parole au pesinga mais pour nanga na proposer la fille ameka mukena no kundimana no malibala ti. Pour bon peut-être ce mubala na zayi mubali moka bien. Akoki jamais ko participer na ko violer moi sabato. Vraiment esenga la fille akema ko funda na justice. Yango moni ke baolo ba bien ke so kuta na moi kamoko esenga ke foko ke ko funda na justice. Ko funda ezalo kwa fundi papa wana oya bokolaki. Oui, eza mabete kasi yonga si l'état zo senga ko dénoncer mutasali o mabe. Ngobomba ngopona ni po tandis que papa na maman na muna mwana bango baby ke mwana bango sali mabe donc faut que na mako funa na justice ko bat bakotala ka autre sala ni tema pas za mwana na bango jamais bako benga na mwana soit bako dédommager la fille soit bako continuer betide na ye a même ita bako landa susu non kona mwasi na ye. Kasi papa ye wana lobi baba la mwana ba funda isusu ndengeni so bazaki mabe me babengani ye lisusu libanda. Bon kobala eza na ba kan ebele bandimi kobala po nini ba comprendre que mwana bango sali gaffe yango ba moni ke te se batiki ye akeni ko funda na l'état peut-être papa bazo protéger siko kawana et c'est moi ba comprendre donc papa na maman ba protéger kawana ke te se comme na niveau justice remema ba procédure ebele du to bomba ngo na ndenga se to bala yo moto ebiti bon garçon passe na âge nini tout comme pe bandimi lelo lobi abaluki na yesu ah te ça va ngana lingi na nga yote ngana sali boete non du la fille font akena no ko procès kawana na l'état nesko azwa solution na ye. En tout cas, chers téléspectateurs, ça fait vraiment débat. Awa tisikona on tosa précité. Donc na habité papa okobakisa nini na onde kwa buti koloba. Maman. Eza nango infraction. Oui. To moni acte. Mais yango teza solution. Solution ya mwana wana aza déjà abandonné na libota pa ya wuti. Solution ya mwana wana aza abandonné na libota o ya wuti. Mama zate tata zate noko mtabokolaka noko amantete mwana azwi courage kubisa mwana na butu. Yango action salami. Bana wana ya mibali eza mboka zo tambula lelo monde zo évoluer bana bakomi na bango na ba marque na bango. Na ambiance bakutaki feti na mo babilangwa wana bakuti jeune fille eza kola kuti biloko te. Okosani. Folia. Bakuti jeune fille na bango boye na nzela oh azana nani oh azana nani. Alors bana na feti ba uti na ambiance wana ememisi bango infraction wana. Soki noko wana bengana ki la fille te makambo wana ngo sala mate. Biso moko pe ba parent toyebaka tango zwi mwana ya ndeko na yo ozoboko wana ndako foko éduquer mwasi na yo avanda na mwana wana malamu lokola bana na ye ozomona. Alors lelo mboke kobi nango okina zandu boye 1000 personnes 1000 shege okozonga boye 80 shege pona nini biso moko ba parent tozotika bana na balabala mwana natuki mnogo na mwasi mnogo na yatiki na balabala te makambo ndekutani te. Alors ko funda oui eza mibeko eza loi ba violaki bango ba mona ke za bilia mais kasi yango c'est infraction. Oui en plus balie pe loko ya bango. Oui biloko batu balé eza infraction. Infraction bali yango pamba te po tika ngo na balabala. Mais na mutu moko oui mais na batebele yango po tika ngo na balabala. Donc pona ngai na ka oyo d'abord mabe uti na mwasi ya noko oyo abisaki mwana na balabala en plus na butu batu si balali yo zwi mwana wana soki mwana ya kobimisa ite bon na mutu na muke na ka wana se ekomela ki yo po kuti ka wana na butu ongo sani
donc yo pe ko participer pe na makambo ngo po yo bon na ko ta net normalement net oza pour aza pour mabe wana pour bato basali mabe wana c'est peut-être na kawana ou bien na mwana na yo ngongo sala ni c'est comme la niveau oui soki nga na kuta ye nango question liboso tu soki nga na kuta ye na kawana naza na milango na ngai na kuti eloko batie na balabala na kosala nini na kolokota vraiment. En tout cas, c'est chaud vraiment, ça fait vraiment débat. Donc, papa, lo. Bon, nga pona kawana na mweke papa aza pour ba on pense pas aux parmi ya bato ngo pe bon ou bien ba ne pe bazana na kati ba comprendre trace on peut-être azo tchana c'est bon nga peut-être que jeune tous appena ba na mike déjà ba 8 ans ba 9 ans donc peut-être nga na kawana na kondima ngote do pona nga ma pona kawana et c'est peut-être la fille fond aba no kufunda noko na ye deuxième fois na docteur wana do docteur peut-être azo protéger ba criminel morobe lelo lobby et bon aussi ko soki yo na nous en place à moi na mobile ou viola qui wana lingo ko sani bon pona nga na kawana vraiment na kolinga ngo vraiment te pona za pe bandeko basi bon ko bala o teza mana ba procédure mususu mais nga na kawana na ko participer yango te po basi baza ebele donc luka mwasi na yo ozuye bon na tape be paiement à la faire ça no mona muke bientôt que peut-être bon mon 18 ans déjà. Bon, même 18 ans. Mais il faut qu'il y ait une procédure normale. Au moins, il faut qu'il y ait une procédure normale. En cas où, même qu'il y ait une hôpitalité, sort à fille, vraiment. En cas où, même qu'il y ait une hôpitalité, sort naï, plus one. Papa. Ouais, soki maman. Tozolo baboye moto na moto azana makanisi nga naza para naza na bana ba fille koleka ajuana na kutana na ngope ya bana na yo mwana na ngai moko na ki victime makambo wana viol te mais mwana ba violer na mobali na âge à 16 ans yé kutu lebi 18 ans soki 17 ans ouais âge à 16 ans a violer mwana na ngai OK mwana na yo na 16 ans 16 ans mais tant on gaïba na mwana na zemi tant a violé direct mwana zemi mais tant que commis na ngai parent na vandi bo ngabi no mwana yo fona kota mbali prison fona kangsa mobali madame nanga lobi no mama Odette abi papa toko kangisa ye toko sala toko iko sala suka nango toko bota nini na ndima ko na condition na ngai na pesi mobali ngabi yako bokola mwana na yo mwasi na yo na ndako na ngai à côté qui mario comprendre bakati bakaza mibali yako tsazemi na ko violer za de sortes ko violer pe bonga na mutu moko oui mais na mutu moko te na 2 3 4 bon peut-être peut pas 20 personnes tout comme 5 personnes mais na rotala netinga peut-être que jeune donc libala neza peut-être forcer na ba parents pour jeune azotela que moi so na tena ndaku entourage na nga nyonso ba yebie ba kovanda kimia te frère moi quelque temps on masa na nga ayena parler bon moi so pe masa na nga ba bima na déjà hotela gelo abima na ye atala be gens ayena parler na nga abima de na mwasi na nga ba vendre kimia te donc ba se protéger kango tina quelque 5 ans 6 ans ba séparer kaka sko la fille sko après séparation na bango aozala wapi faut taper sur âge à docteur azana âge ni azana no jeune oh a appliquer ba loi soit na 30 ans na 10 ans bon encore azana ba 75 ans après 3 ans 4 ans docteur akufi 2 ans plus tard maman akufi so botika la bana na bana so mwana wana aromema la fille tina niveau ni kawana na souvent photo balancer tout comme après 5 ans a boire c'est la fille na mwana bébé a okene wapi étant que parent balancer ce qu'on équilibre one au moins que ça va pas si vaut mieux à prévenir avant la justice me protéger yemoko la fille na mwana na ye. En tout cas, chers téléspectateurs, bin moko bozoyo ka ndenge débat ezali. Fais vraiment non tozweli conclusion te. Conclusion nan tozuite.
po awa vraiment naza na kati talaka na vandi na katikati naza na katikati en tout cas bappel na bino bobenga vraiment bokoma ba message na bino bappel na bino ekosala biso vraiment bien po toyeba Feza asala nini andima libala wana aboya asala nini po vraiment naza na katikati papa koto alobi ke non il faut andima koto yo non pas question ya libala. En tout cas, bappel na bino vraiment et comme ça la biso bien bobenga pesa ba idée na bino ba avis na bino koyoka vraiment eloko ya bongo. En tout cas, merci papa na conseil pesa qui surtout na bandeko obuboko de la bandeko na bino bana. Bozala na mitema ya batu, mitema ya bo mama ya bo papa ya ko ndima pasi ya muninga. Kozwa place ya mutu. Donc comment je peux dire ozwa place ya muninga ekoma ya yo. Donc papa parole ya suka. Parole ya suka eloko tozobosana Feza azana famille. Kofunda tozana ba mboka différent. Na Europe peut-être ba avocat ya ba bola bazali oyo ba ko soutenir Feza. Na biso awa ngai naza docteur azana ba relation na ye azana mbongo na ye Feza za mwana etike ni parent akabana kufunda ndenge ni nini akofunda et après akoki docteur te akoki mwana docteur te nana akosala suivi ya Feza na tribunal personne na mboka na biso eza pasi faut dialogue eloko ezaka bino bato yo bozo kengela bana ya baninga bana bayaya bana mwana na yo bana msu bazali na propre mama na ye mama na bengani ye oui ezali donc pona nga Feza moya suka nazo kende Feza akofunda nana ko protéger ye na l'état pe ko suka na nzela Feza fundi parquet du dossier batali papa ngai docteur na sana mbongo na ngai corrompe ba magistrat facilement Feza pe papa ko kende ta telengani ala ni na mona ya bébé na balabala donc Feza ndima na libala le dialogue ezate papa wana ya docteur atako kufa mais ayeba ki déjà ki nzamba talisa ki azwa Feza atie na ndako na ye. D'abord nzambe mutabaki papa wana docteur or likama papa ngope ezo yaka na ye donc dialogue ndele kinyoso. En tout cas merci papa pour na yo liloba ya suka pour to chiter ba suka ezana ngo ke ndé papa lobi bon alobi ne pe bon pona nga moi bien oh ça suffit que azamuto azana mai na makila azana famille pour mutabenga na ke no connaît propre pour ça ngule kinzela a protéger te de ce que oui de ce que Feza azana famille na ye peut-être bisika azovandela noko nde esimite me bande ko papa baza bande ko kingani baza en même temps l'état pe ya kala ezaki yo mbongo liboso l'état siko te donc pona nga Feza ame mama comme na justice bon ba yebi ke solution ni ba rozwa na Feza donc mbongo nanu te mais justice non d'abord pona nga Feza andima nanu libala te atala ba kana talisike lelo lobby andimi encore docteur na maman bakufi azana mama problème makasi. OK, merci beaucoup, merci bin moko baye balandi bolandi ndenge débat eza na plateau oyo bongo binu batu boko benga tozo c'est la vraiment conclusion et ou te pa na yo muto vandi ozota la biso conclusion et ou ta e pa na yo na SMS na yo na appel na yo vraiment yango tozo zela. Merci beaucoup na binu nyonso baye bolandi EHP Media bolandi ça fait débat et je remercie mon cordon équipe Bumba Oza Sima ya caméra et puis tout le monde famille EHP je vous salue. Merci.